Matondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mboka ipaikani ngai na twami matondo na bino bandeko yonso bokolandaka biso bipai na bipai na nzila bongo ya internet to meseni koloba biso liboso na bino tokoyaka bekola musa conscience kozongisa conscience ya baindo na basorvo ya baindo tango yonso tokoya beko te ya bino na bizaleli oyo ezalaka na bankoko na biso tobungisa na nzela ya koyamba bonzambe ya bapaya to binzambi ya bapaya lelo tolingaki lisusu tosombitini ya makanisi biso na bino bandeko mosusu bakomelaki ngai baleleki balobi ndeko ndombele notion tellement ya enfer ekota message na bino eze malamu me tokangemi na kubanga lifelo message na biso te message ya tata keli likolo na se message na biso ndeko ndombele te fumu kimbangu batindamaka na tata keli likolo na se nesonge nzila fumu kusuke muzala mpanda na ngola baponami na tata keli likolo na se po bayi bongo kokoba misala ya 1921 oyo loposo pembe alingaka etufe bayindo esengeli balongwa na mpasi bayindo esengeli balongwa bongo na mikakatano mizingeli bango bayindo esengeli bazonga bongo ba maître ya mabele na bango polelo toze bapaya likolo ya mabele na biso moko lelo toze ba esclave likolo ya mabele na biso moko lelo toze ba toloba biloko bizangi ntina kasi na kati ya lopango ya tata na biso yango lelo tolingaki tosolola na babonzambe importe et boteli biso ba anti-valeur bonzambe importe et boteli biso ba anti-valeur bonzambe importe wana nde cause ba anti-valeur nde ba effet ngala lingi na memaka bino ndenge wana boni moto azoki na lokolo baze kotiaka ye nkisi na lipeka te pota wane kopola bakotiaka nkisi esika bokono ezwami soko moto azoki na lokolo bokotia nkisi na lipeka te to na litoi te eze kobalana te babonzambe importe bareligion importe nde boti ba anti-valeur na manaka yeleki esika tokendaki kosukisela tolobaki na mokili ya baindo bato baze ko confondre rôle ya esprit na rôle ya mosuni bato bakoma kosenga nzambe libala bato bakoma kosenga nzambe bilei bato bakoma kosenga nzambe bana bato bakoma kosenga nzambe beauté bato bakoma kosenga nzambe aspect bato bakoma kosenga nzambe na ebite bino pe bandeko boze kolanda bisika boali bo bakisa biloko na koma koka bato bakoma kosenga nzambe nzoka nde biso tolobi nsiku etangisi biso molimo asenurisaka na maye ya molimo c'est-à-dire motaze composition motaze misato kati na moko esprit corps âme bizaleli wana misato nde sali moto soko moko esangi na kati moto existe te moto ate ba beta pe lisolo ya moto te mosuni sans esprit et ali ebembe esprit na nzoto ya moto sans âme moto alite
Am na nzoto ya moto sans esprit, motoalité. Pour souvent ce qu'on peut esprit bimi, am datika la ko contrôler. Matikali na veille pour un temps record. Ce que tango moko et koki qui esprit a zongité, am pa bimi akei. Yambo monaka motabimi na ndoto esprit bimi. Mais nous autres, ils ont continué à paiement, ils ont continué à faire la moi, geste na mbeto sigelali. Pour amali. Ce qu'on il y a veille coquille, esprit à misongalité, amazé obligé à céder pour vivre yé mon côté dans nous autres. Et ce qu'on a cédé, mbala moko boko na mai ya verre bimi. Ah bimi mai na zolo ndenga lala qui est fin mission. Batiki oyo bino bo salaka na mokili ya mosuni. Bango ba zongi esika ba utaka na mokili ya molimo. Wana penzeze leson na biso ya mokolo mo lelo te metoko tokoliki ata bambala sima toko tangisa yango lisu mwa malamu po to yeine eleko yepo ya kopesa bato boyebi metolobi ba religion importée nde eboti to installé alors ba anti valeur pa ya bayindo. Tango tolobi bayindo bazé ko confondre musuni ya moto ekolia bile ya molimo te. Po bile ya molimo ze ba bien fait, ba façon de vivre, yango pe to senga ke énergie na losambo na kotia mbela na kusambila yango to senga ka bokasi to kenda ko senga na nzambe aka bokasi sur le plan spirituel, protection likameleka ngana ingela na sima akokoka ngai ona zena nyongo na etonga na salape mabe. Donc tango tolobaka maloba wana oyo biso tolobi ba bisibu ezalaka plus sur le plan spirituel. Or touti kolobawa ezalaka misa tokati na moko soko zu protection spirituelle yango eko épargner nzoto ekende esika likame ali polobi likame le kangana ingela na sima tona koma na sima. Donc bako gérer temps na yo bako gérer temps na yo na monde spirituel ba pesa au retard moko soki ezalaki motuka accident ko tout esika yo ko telemanare bako ki ba pesa yo retard moko na calcula mokila molimo soit li papa ikatani oluka cordonia bamba na mwa minute wana accident salemi yo tango ya ko koma wana accident seleki. Mais soko li papa katana to ngako telema wana motuka ngaki ya bojo yo wana ba énergie wana ba protection to sengaka. Mais soko yo kinzala soko yo kinzala mais mosuni nde sika walingalia oko parler en langue ta shiraka bondo amen otondi rien wana sika wa esika tata keli likolo na se abandaka yambo na kusala bitekuteku ndunda siedi boa yonso wana bilei ya mosuni po yebaka nzoto ya mosuni ko se nourrir na bilei ya mosuni atilio mbisi na ebale atilio nyama na zamba moto alia bayindo bayebi ko sala part de choses te tango nini na kosenga nzambe bi eloko nini na kosenga na nzambe pe tango nini na kokina senga na nzambe. Oze na posa ya kobala okosambela nzambe pour na protection okoya na mwasi ya bokono to koya na mwasi ya mabete. Mais faut ça là pas. Il faut le battre s'il te plaît. Maman nanga bolimbisi na ringi na loba quelque chose. E na moni ona sepeli na kanisi na linga gina loba na oli loba mi baleto misato. E lobi te loko utaika ko sambelo lobi amene nzambe pesanga mwasi ndengo zoko bima na porte mwasi moko bakitise liyo ye na nzambe na singa. Loko amona na ngai oti ko bondela ngai tala moto mwasi nga na kitise liyo ye wana. Te. Okoki polo ba mama bolimbisi na ringi na lobelo ko moka bina zena tango wana te. Na niveau na oko kotele misanga ite e komi etumba ya musuni persévérance bongisa maloba lakisa compétence okoki to bimana bilambe toboka salite sima yo tozé ko monana po uti ko senga mwasi pa ya nzambe mwasi ko linganga kaka ndenge na aliboy okoki to zala olala kana carton mo senga ka mwasi pa ya nzambe te. Organisation sur le plan physique eza ko balana na lo sambo yeze ko sala
Lo sambo nini mwana ya 4 ans ya mwasi sala pour concevoir azwa zemi. Te ezena makambo yo etangama oyo ezeba principe divine. Ba principe ya bonzambe. Ba recommandation divine. Ekotika la ndenge wana. Tango tolobaka, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu aussi propose, l'homme dispose. Bato balobaka, tout est possible à Dieu. Biso tolobi, il y a des choses impossibles à Dieu. Nayebi ke esika bo ali ero bolobi yango renga kolanda mwana mobali ote. Tala biloko alobaka. Ingeta bino bolobaka, tout est possible à Dieu. Ngana lobi, il y a des choses impossibles à Dieu. Lo sambo nini osala mwana 4 ans concevoir azwa zemi. To mwana ya 4 ans ti ya zemi. Nana komi na makoki ya kobotisa te. Mwana ya 4 ans nana moni ba cycle te. Wana eze principe soko divin to kokai koloba. Oyo nzambatia. Mwasi po abota fa banda ko mona ba cycle. Ba cycle ngo pe mikolo yon sauté. Après autant de jours ba calculer boya ko ça na transition na période yelekeli ya fertilité na ye wanande soko akutani a concevoir koloba na nzambe mwana ya 4 ans zemi ekomi impossible po abuka katemi beko ye moko sala mais moto bakati lokolo lo sambo nini okosala nzamba botisa lokwa ekobota te po basala principe wana yango ba yesika wa ko tangisa to ko révéler moto ngana ko botisa lisusu lokolo d'origine était mais yo na mayele na bisale lozena ngona mokili sala lokolo artificiel et complété moto abatisa kaneteni ya mosuni kolandela ba posa pe mikakatano moto aleli nzambe botisa loboko bakata ki nzamba bi impossible. Mais na ko inspiré ndenge nini bokoki bo facilité bakeli mwa loboko kwa ya robot ekoki pe simba ekoki pe facilita ka loboko moko etikala naturel mais pas na biso ba indo ba anti valeur ezende ba fruit bilembo mbuma ya ba bonzambe importé ya ba bonzambe importé l'église balobaka na bato kaka crois seulement. Mais est-ce que bakomaka moto mbongo na ko croire mais bande ko balandi na lingaka na simba makanisi na bino na yaka te po ya ko jokisa bino mais na yaka po ya ko pesa bino boyebi pe mayele pasteur montakuta na kana nzambe mikolo yonso ya bomoi po soka telemika ka liboso na bino nzamba lobi na ngai donc bauta ikukuta na bauto solo lobi soka kuta na bino nzamba lobi na ngai nzamba atalisi ngai bakutanaki basololaki baposa yonso ye pasteur azena yango ye moto akutanaka na nzambe chaque jour akosenga yango kuna te pasteur azena posa voyage bino bandimi faut bo soutenir voyage wana pasteur azena posa ya kobala bino bandimi faut bo soutenir mariage pasteur azena posa ya ndako bino bandimi faut bo twila ye ndako mais ye moto akutanaka na nzambe tout le jour mais soko mondimi akomi na problème ya eloko moko songolo kota losambo buka mabonde mabolongo koba na mabonde li jeune prière marathon de prière soko course soko de racheter soko ba terme moko ba utilisaka ba sala kango na ebité soko ba salela ngo pe dictionnaire ba se référer kana na ebité mais ye moto akutana kana nzambe yenda ko kialo baka ba posa na ye nzamba ze ko sala pour aimer ma peuple de Dieu soko ba komi na posa eloko baluka ka nzambe bakutana ka bam te c'est contradictoire mundi miabeli batia yele boko imposition de main a église ba intercesseur bolinga yebo sambela mais ye moko pasteur soko abeli aluki ba payer zena ba soins appropriés soit accueilli Suisse, soit accueilli Afrique du Sud, Azena France, accueilli traitement. Mais pas y a mon dimésé, contraire.
Buka Mabolongo, Sambela Nzambe, Ndima Kaka, intercesseur, Tokenda Kuna, Topamela Milimo, maladie ya bandimi, ezalaka kaka na bademo. Ezalaka kaka na banduki, botala ba anti-valeur. Botala ba anti-valeur. Lelo naze kolanda na etando, tango mosupe na internet, bande kwa mikili ya poto, misisa elamoki. Mise ya mikili ya poto yonso ezena ba œuvre d'art ya bakoko na biso ezena bikeko ezena ba valeur misala ya bankoko na biso. Il faut to yango, il faut to arracher bango ango ingeta. Me bonzambe wana elakisaki bino biloko wana keze bondoki etelelo pasteur akokenda mikili ya poto akokenda mboka moko ya libanda asombi ba œuvre d'art akuna soka akuti bikeko kuna asombi aye nango na ndako ma même temps mokolo mondimi akobela soko bakei na ndako na bakuti ekeko ye wana nde aze contrôler l'esprit contrôler ya ndako ekeko wana nde aze ko causer du tort na famille ekeko wana nda kangaka mabota ekeko wana nde aze ko empêcher prospérité kota na ndako bakotia moto bako arracher batumbi butala babonzambe importé ndenge ze kokomisa moindo inconscient inutile banti valeur komi ko jwa esika sans biblia mon divorce oya yebi yango bande ko bokomelanga na ba numéro yeze affiché na se abetando na bino même sur WhatsApp boko jwa même numéro 1 divorce nan kota na biso bolo balanga te séparation bolo balanga te bokabwani po bokabwani nde séparation mais divorce bake batuni bino communauté de biens sokona nini batuni bino wana polo bibo zonga lisusu kuna na mariage civil wana moindo akopia kaka ba anti valeur lobi na ebite kokoma mpe mariage militaire to kotikala kaka civil to ebite pour civil yango ezeko simba te bande ko balandi tozonga na ino na réflexion sans biblia botala qualité ya mabala botala qualité ya mabota ya baindo tango tolobaka tozongela ba valeur ya bankoko na biso tolobaka te tozongela ba valeur ya mibange po nazeko mona mituna mosusu sofre na tuvaki yango un peu terre à terre mais na boya kakolakisa ndeko tuni motuna que motuna ze terre à terre po mbaleleki tolobaki na bino problème ya comment soko montaze na comment a misubeli to misaleli zongo et koke silikisa garde malade te to montaze ko traiter te po azene état d'inconscience ndenge moko na jujaka mituna mosusu tango tolobeli makambo ya bankoko tokoki tobeta lisolo koko alandaka koko na biso oya boti ba mama akufaka na 4 ans akufaka na 12 ans tolobi nini nkoko oya landi nkoko aboti baboti na biso akufaka na âge nini na 12 ans yo zeko beta lisolo wana oze na 45 ans obengi ekoko to bengi bango bankoko na biso par rapport ya ba génération et non par rapport ya bambula na bango te tokoki toza na nkoko na biso makufaka na kibolenge aze koko par rapport à ba génération tolobeli te makambo kimobange mosusu makambo ya bankoko pe mosusu me butala na eleko wana ya bankoko na biso mabote ezalaki ndenge nini et bukenda na confusion te ya kotala mokili ya bankoko mokili ya boumbu mokili ya bakashu sexe balakisa bino bankoko moko batonga ndako moko ya ndele ya mike na kati ya zamba te ba maison de campagne bakimi etumba bakimi bamboka ndenge ezalaki incendie mpasi eleki moindo moto apideur bilambe sili na kokatana mai moi mbula batikali kotumba bamboka na bango mondela aza koluka kokanga komema na mboko oyo boyebi te bankoko baze kokima soko bakomi na zamba bamoni mwa kimi ekoki ezala batongi ndako na ba moyen de bord
ndako ya circonstance bakati mwa nkasa baluki mwa nzete batelemisi bakosala ngo ya monene te po bayebi te tango nini bakokima lisusu esoko bilamba ekatani baluki nkasa baluki eloko yonso kitendi tamoso elamba ngo loko ekatani ndambo ndambo basangisi yango babatela ta sexe na bango ekoki monana te bopesa nga référence te ya tango wana tango ya banti valeur oyo biblia esi ekumbi potango bakoko tolobi bazali kokima bakimi nini wana tango bayambi biblia nde komisi bango besclave ekomisi bango inutile bakomi bazangi pouvoir bokondi likolo ya mabele na bango mabala na tango wana mabota na tango wana notion ya bondoki noko alei mwana tata mwasi nde alei batata basi bajwaka maputa te basalaka boye existaka te pa ya bayindo phénomène kokanga ndoki anti-valeur biblia nde boti yango biblia nde boti yango basango bazalaki kokota na bamboka ya bayindo sima ya esclavagisme na batango na ya colonisation basango babandi kokota na bamboka kokanga bakulutu bandoki mibange c'est-à-dire n'époque wana yalaki bakomisi baimposer suki ya pembe lokola synonyme ya kindoki nazali kolakisa banti valeur oyo bareligion importe ekumbela biso bayindo et dès lors bozonga kaka na ino na basorvo na bino vous allez comprendre que na bino lelo boaka pe so bokuti moto moko boye aze na mwa santé ya malonga te surtout plus grave so bazali déjà na suki ya pembe bokalifie ndoki yango bele baze na mikili ya poto wana lelo babwaka baboti boyebe ezalaki na église ya mobimba soko kaka bakei kuna moto akei kuna c'est fini yena libota isili akoki abimisa $100 na ye te €100 na ye te asunga ndeko na ye servitude bato wana basatakaka kaka be na coutume oui et ali système oyo mondele asala po ya kodétruire base arrière ya biso bayindo mais ntango boperdre coutume ntango boperdre culture na bino mais bokomi nil mais beaucoup minil christianisme na simba kamingi christianisme pour yango des ego ça au moins 80% écoutez à kabatonine tango tozongi tobeti lisolo ya tango ya bankoko na biso malnutrition ekoti na mboka nini na paradis terrestre mboka o bwaki mokoko ya lingolo soko le kite mposo moko poso ya mibalo kuti apesi nkasa même malnutrition ekoti etabe ekomi ya loposo pembe ya ba missionnaire catholique marakucha brofe yonso ya mabele bazali kujwa mercure bazali kujwa diamant bazali kujwa or kemi yango réserve soko ya combien de siècles ya or ya na Vatican bajwa yango na Italie azali na or soko bapiaka ngo pa ya na moindo te même balobi na oyo moindo priende sans cesse yango continuité ya œuvre ba pasteur bazali kosala lelo ndenge tout le bango tout à l'heure soko ya beli akoluka visa soko ya beli vraiment koluka visa médecin makasi alaka na mboka nini soko balobi Russie ke Russie soko balobi Canada ke Canada mais kobela ya mondimi souffrance ya mondimi ate hypersévérance mais ye souffrance ne bandimi ba cotiser ye égoïsme wana
égoïsme wana moko ya qualité ya christianisme. L'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation wana moko ya qualité ya christianisme. Bato moko ba miti ya liboso ya bandimi, il faut tout le jour il y a rencontre bo sala quelque chose pour ya ye. Ata boze ko mona ba vie na bino ze ko s'enfoncer de plus en plus. Mais soko beaucoup tani na ye, il faut à tout prix bo sala quelque chose pour ya ye. To pesa ki ndaki sana manaka eleki. Pasteur nini akokasa la motolo samba koma maçon. Te. Wana te. Po na bango ba pasteur ba sala pe mosala ya maboko mosala ya ba médiocre. Bande ko balandi nalingaka to kendaka na réflexion moko songolo. Soko christianisme yaka na ngote. Donc bayindo bangé bazala sans Nzambe. Bayindo bangé bazala sans Nzambe. Donc bibalo yo cholaka ipai na biso eyaki na pouvoir ya ténèbres. Mon pépé banzete bibwele nzamba o yonso et vivaka en Afrique. Avant christianisme mais côté yaki biloko satan otakela. Mais tout temps musana no makanisi. Po tango ba premier missionnaire ba yei nde ba kumbi biblia na sanduku. Bango nde ba ye na Nzambe na valise. Tala Nzambe yeyu. Nzambe ya mobali ya Marie, Nzambe ya papa na Yesu. Bango nde ba ye na sanduku. Et un peu plus tard, ba o mosupe kuna ba yei. Banankazi. Ba yei pe na Mahomet na sanduku. Na courant. Te bo ndi makaka Nzambe moko bo akape na fiancé na ya 9 ans. Mais soko ba yakate. Afrique ndele loto akasa Nzambe. Mais nani akelaka biso? To bimelaka wapi? Te. Lelo na zeko landa na betando mouvement moko ya récupération bande ko bele pe mikila poto botindelinga yango komba pastor yango échappé nga moke. Noé était noir. Je vous dirais Abraham était noir. Salomon était noir. Te ba noir ba Salomon te. Ba noir ba Abraham te botika biloko wana. Oh, la Bible nous appartient wapi? Wapi? Nani akomaka ngo bakomaka ngo na écriture ni? Ba interprétant ngo wapi? Année de fabrication ya Bible e bani. Na esike salemaki. Mais pour nini bozoli nga bobimisa yango lokola eloko moko utaki dans l'espace, eloko moko utaki soko na ibale bimito na mapate kwe. Même première c'est la Bible. Mais tant que télé mi boso baturo ko batuna ka pasteur motuna te motako tuna yete. Et bele ba ki na église wana ba yebi année de fabrication ya Bible. Tant que za ba Bible biso mototo koma ya biso ba yindo to koma ki ona na contexte ni. Histoire ya yo moyindo ze wapi na kati ya Bible. Te bolo balanga Abraham te. Eze ba kombo na biso, eze ba identité. Oh bato ba botami na ngo ba peuple ye na ngo na moki. Totikala kozala jamais biso ba yindo ba Abraham avant colonisation, avant traite négrier. Ba changer biso ba kombo tozu ba kombo ya ba maître na tango ya bo. Commerçant zo kenda koteka yo apesi bino nyonso ba kombo na ye. Tango to komi ba imbwa ya occidentaux ba pesi biso ba kombo na bango to komi ba imbwa ya barab ba pesi biso ba kombo na bango lelo ba bouddhiste pe ba bandi koya ba sepe ko bongola ba kombo ya bayi malaisie comprendre boya te moto moko boye boze ko tindela nga sona mo panique mais tala na no message yo zo ko tia confusion nini ko tia bino confusion nini ko tia bino confusion mais wana eza mouvement récupération baze ko lokali so ndenge ni baladi sa moindo pongi bande ko balandi tozala prudent tozala vraiment prudent bato basé na facilité à koloba Jésus est le maître, Jésus est le seul l'unique. Wana eze ba poésie, wana eze ba poésie
na moto pas na comment moto a une inconscience moi si moka zeko vanter mobali moka mona tanda ko na bangote a mona ta famille na ite maza ko ebisa bino na ko prouver bino na ndako oyo wana zeko bana na bato ba boko la ye na ko prouver bino ya Pablo baka ko kangisa bino penza munoko beaucoup sentir mon la mariage le quoi bon mona ka le quoi escroc encore voilà commandant déjà pas yana bangaza en États-Unis ndoto pourquoi n'a y a pas blasé ko bana ye sans toi je suis soko un moteur sans carburant sans nini soko na moni hotel na la bate mais petit na ça l'autre mikolo trôner na zo mona hotel mais yo la bate soko moni était l'autre ndengeni te mituna wana na bato balingani akaisute moi ça comme aveugle emporté ndenge biblia ezeko kumba bino moto soka fandisi cerveau na ye moto soka fandisi cerveau na ye alors beta là ba bien fait ya ba religion importée était mbala moko komona na kokota na bango traite négrière esclavagisme mbala moko mais soko nzete ba yebaka yango na fruit bolingi bo imposer bisonini bolingi bo faire voir bisonini que Bible c'est enseigné makambo moko to komona ngo na mokili moko tout le monde a yebité moto akenda kanga photo yebité sur ba témoin de Jéhovah yango loko bolingi faire voir biso un jour to kokenda isika moko ka ba témoin de Jéhovah nde ba yebe sika ngo bango pe ba photographe akuna ba kanga ba photo ya ba kokotia minene ya ba poma minene ba tomata mbuma moko on dirait ballon bana bazai ko beta bango kaka ba témoin de Jéhovah nde ba kangi ba photo. Donc l'enseignement ya mokanda wana eye ko tindika biso makanisi na isika moko kaka ba témoin de Jéhovah nde ba photographie vraiment mais na éviter to situka to longwa na ino na koma to situka bato na bato bazé na bizaleli na bango tango yo tiki ndako na bino na bizaleli na bino okei na ndako mosusu okosibi mibeko kuti kuna ba principe kuna ko bato biso na ndako na biso to vivre ka boyi pa pena vivre non ba ko bana wana pai na bino awo ko se soumettre c'est ça le mal yango ze ko nyokola moyindo atiki ndako na ye atiki mibeko na ye atiki culture na ye ayeyi na ndako ya bato total fruit misère total échantillon une église de 5000 fidèles bah je vois au moins 100 personnes moko baleka ba témoigner bino pe bodo une église à pasteur kingandi une église à dadi kingandi soko ke bazwa ka musala mais pasteur akosambelela yo ozwa musala to fois kelela bino misala na lobaka yango ombalombala basé ba millionnaire en dollars nanya c'est une entreprise nanya ko kiasa la société tango to luka ba investisseur awa tango to luka ba investisseur awa mais ba investisseur ali boso ko kiasa ba pasteur wa to luka ba investisseur ba yaka na chiffre d'affaires makasite oyo rien que ba politicien na biso bango mo ba ko ba investir ba pasteur ba ko ki ba investira mettez à cause de la demande, la société où il y a salaté, c'est pété. Bandeko balandi bo souffrir to kabwana. Tant que yon occasion qu'on se permettre de beta masolo ya bomo ya bato. Moyindo azeko nyokwama. Moyindo azena se na etambe. Moyindo akoma inutile, chosifié partout il va. Ba dirigeant na biso ba irresponsable ba marionnette bana ya etinda est-ce que bino pe botala ka loko anga pe bomonaka botala ba indone ba kufaka na Méditerranée est-ce que ba dirigeant africain entre bango ba koki ba sangana te ba tuna nanu qu'est-ce qui ne va pas bana o ba kimaka ni na ba mboka te
wana talibango te même okolo Charlie Hebdo akufi ba dirigeant balati ba manteau moindo ba ko compature mais tango bana ya mboka na bango bakufaka tango bana ya mboka na bango bakufaka biso tolobi kimia ya fumo kimbango balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbaleze ko ya na manaka esusu matondo mingi